Tindika Tindika Télévision, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Chers internautes, c'est depuis 14 h que tu as déjà à Nkamba, tu es pour un événement nini, nabete rabino lisolo. Bambote, premièrement, et pas wapi, et si nous sommes swami. Bozakolanda Tindika Tindika awa mupepe kitoko nazali na mabele ya papa Simoni Kimbangu toye na mama na événement awa ba événement ezalaka modèle na modèle na koyebisa bino na Nkamba awa bandako bozakomona wana ezali ya ba congolais ba kimbangiste ya Congo mobimba awa okuta ba mongo awa okuta ba luba awa okuta bangwandi awa okuta batu ya Kisangani batondi awa bakatange bauti epai na epai bavandaka awa bafutaka mai te bafutaka courant te courant pe ekendaka te donc na compte ya église kimbangiste esangisi bikolo nyonso ya Congo awa bazalaka tata moko mama moko ekolo moko mokonzibe moko awa toye sur invitation ya papa Kiangani abengisi son excellence Nana Manouanina Kiumba Mfumubuku Océan, le professeur des universités. J'en profite de l'occasion pour saluer toutes les Manouanina du monde entier. Bassignon so ya mayele ya Bwania oyo na surnommé bango ba Manouanina. Basi ya mayele. Donc na pesibino mbote moko très spécial en direct de Nkamba. Chers internautes, 63 ans jour pour jour depuis la disparition ya épouse Maman Mwilu, oyo a accompagné papa Simoni Kimbangu na bitumba na ye sur l'indépendance, liberté ya Poso Moindo, bonsomi ya Moto Boindo. Lelo tokiti na Nkamba, climat kitoko bokondi mati. Chers internautes, nakoloba mingi te botala kokoma ya son excellence awa na Nkamba et puis lelo kaka fara papa Simoni na son excellence Nana Manouanina Kiumba. Chers internautes, sans plus tarder, botala esengo elengi ya Congo central, mabele ya Kimpavita, mabele ya Nkasa Vubu, mabele ya Jean Loya, mabele ya Kingotolo Antoine, mabele ya Nzezanlando. Tozaliawa. Benediction. Maya Nkamba ezaliawa. Nana lingina ila Maya Nkamba. To mabele ya Nkamba nazaliawa. Senga eri yango na royela yo. Sans plus tarder, chers internautes, botala événement en live na Tindika Tindika Télévision. Ngana bungi nanu. Nagemela Maya Nkamba. Bolanda nenge makamezoleka.
personne du chef de l'État. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, Congo central, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le sous-commissaire adjoint Maël Moulanga, Augustin, à vos ordres. Droite. Excellence. 2. Représentant personne du chef de l'État. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, Congo central, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le sous-commissaire adjoint Maël Moulanga, Augustin, à vos ordres. Amen. Nakotika bino na nyongo totala kango molo molo lobi bozasiko image fara son excellence na Fumwalongo wala pour vivre ngo lobby et puis kaka lobby pour avoir des émissions consécutives événements de Goleka toki mwana déjà ya Denges Denis Sassou Nguesso akatisi
événement ezali grandiose boko vivre yango en image lobi nango loba mingi te tous les kimbangistes bobengana déjà tous les Congolais bobengana loyi bokota na tindika tongo totieli bino rencontre son excellence Namfumwa Mbanza lobi kaka bomona événement ndenge ko se dérouler pour ba paya bauti monde entier ba ko célébrer 63 ans de disparition ya Molongani ya papa Simoni Kimbangu boti kala branché na chaîne na bino bolingaka mingi lelo lobby spécial Nkamba spécial 63 ans il y a disparition il y a maman Mouilo boko vivre en live lobby zali live na tindika merci beaucoup tosolola tobengana naza kotoyo na kozonga après merci beaucoup et à demain. Kabubila mushina mu, malade tu kabishari,